Toza samedi bande konanga na bande oyangai tokutani mbote na bino nyonso bisika bozali tokutani se boye tomesana kokutana kopesana kamwa muki ba information lobi. C'était une journée aussi mouvementée, surchargée, une journée trop mouvementée dans Kasumbale, ça peine à Lubumbashi. On a ça avant parce que on présentait Makambango wana. Avant à Kinshasa, ils allaient qui conférence à Jean-Pierre Bemba Gombo. Na kati ya conférence wana Jean-Pierre Bemba Gombo a sali calcul mouké par rapport à la machine à voter. Et le Kwatali si à lobby ceux qui machine à voter, yé moko komeka neti mutu azo voter a sali 6 minutes. Alors ceux qui batu kaka ya niveau nangai o ba yebi mo muke informatique. Bango nde mutu bako voter et kozala lokola 20 personnes par heure. Mais ceux qui tolobi 20 personnes par heure, le calcul là n'est pas juste. Parce que a sala qui 6 minutes. Et cause à la 10 minutes et 10 personnes par heure. Maintenant, qu'on ça la calcul. À tout le président Seni, à l'obimbo, vote est prévu pour na ça la combien d'heures? Alors 11 heures. 11 heures, tant qu'on a calculé, il y a ça qui calcule que ça pouvait faire 220 personnes. Maintenant, au quota là, ce qui est à 6 minutes, au cause au moins 10 personnes. On multiplie et cause là, le là 100 personnes ne va voter na bureau oyo 600 personnes ne va prévu. Mais totuna ki mo mituna mike na Jean-Pierre Bemba. Na kati mituna wana totuna ki rôle ya ba délégué ya opposition na Seni. Parce que ceux qui na mboka oyo toyokana que il faudrait que la Seni ezala chapeauté par la société civile, bato a majorité batindi mutuna bango, bato a opposition batindi batuna bango, eza pona beaucoup plus de transparence, muto a surveiller moninga. Totuna ke mo mutu. Est-ce que ba délégué na bino basala ga musala? Bokolanda ye. Totuna ki mutuna ya passeport ya mbangu. Bopesa Bemba formulaire azo a passeport aya. Totuna ki yango. Totuna ki mutuna ya kokoka koyeba opposition eko bongisa contestation to eko bongisa victoire. Expérience Bemba zanango. Tango akutani na nanga élection eza vraiment ekozala te. Ce qui élection ekozala dans un bureau de 600 personnes, oh batu 600 bakoti ko voter, batu kaka 100 de bako voter. Ça sert à quoi? C'est la réflexion. Bembago. Je salue l'ensemble de la population pour l'accueil et remercie surtout l'accueil qu'ils ont bien voulu m'accorder avec ma famille. Je voudrais dire que c'était pour moi un moment mémorable, je ne pourrai jamais oublier. Hier, comme vous avez appris, j'ai effectué mon devoir politique et civique de m'inscrire d'abord pour obtenir ma carte d'électeur et déposer tous les documents en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et je me prépare à aller, bien sûr, comme vous savez aussi, j'ai perdu mon père lorsque j'étais à La Haye. Je n'ai pas pu voir, on l'a enterré. Je compte demain partir à Guémena pour pouvoir me recueillir donc sur sa tombe. Voilà mon programme, voilà pourquoi je suis ici et je suis à votre écoute.
Il fallait que tout ça en Watana Lingala. Pour que Bagoza déjà na Kinshasa. Elisa Tamboué, Eza Kombonanga. Mutuna Liboso, mon amboka Jean-Pierre Bemba. Tango Kotala, on a une question à Moutou. On a une expérience. Et il y a qu'à gérer. Et il y a qu'à Mamandouki. Et il y a qu'à ça l'opposition non armée. Tango Zotala, opposition, tout ça dans est-ce que beaucoup bondissa contestation, to beaucoup bondissa victoire? Et il y a comme une alternance. Deuxième question. Au sololina nanga, tozala kiwana, boumeli, tango tali elongi nanga. Omoni penza ke mapunu yango toko kende, to toko kende te. Na mutuna mususu pour garantir transparence, bosala ke na seni bozala représenter. Est-ce que va déléguer la opposition va jouer rôle ou bozala ki kozela pona bango basala to bakota na bango kana kitunga ndingina sukisa muna mboka Jean-Pierre Bemba yoki kaka batiki yo mbala moko oli Kinshasa banga obo pese passeport mbango mbango donc to sengaki ou bien Kinshasa yokeli yo mawake mwana maya umeli mingi aya kaka bundisa biso ou bien moko moko ezaki na se soki okolinga tokozonga na démission mosusu Kinshasa okutia ngondeni. Merci. Siko na kozongela mituna na ndeko na biso lobi effectivement nakutanaki na président ya CENI kona lobaki awa na ebisi ye makanisi na biso azali moto azali mayele ndenge na lobaki liboso awa na lopoto na kozongela yango te mpo na problème ya temps, mais je crois que ayebi que tozali très sérieux naki kotala mokonzi ya CENI ayambi ngai, mais ayebi que toza kozela sikoyo eya no côté na ye sur ba question mibale wana 6 millions d'électeurs esika empreinte digitale ezali te et question mpe ya machine wana alobi na totikela etan akobengisa opposition baparti politique nyonso ya majorité et mpe akopesa occasion que consensus ezala et mpe toyokana pour que tout le monde ait d'une manière claire et transparente. Et pas une abisso, dans le MLC, tous allez na représentante Moko Azali Kuna. Je crois qu'Azali, maman, a une expérience mingi depuis CENI, parce que Azana Kat une structure à CENI, ça fait plus de 10 ans. Ayebi Moussala Naye, toujours Talaye. Sikoy bazali membre ya CENI. Je sais que la partie Moussousou va faire un changement et pas une bango na kati na CENI. J'espère que va permettre la partie wana ba représentant na bango bazala pe na kati et puis bazala bien représenté. Question il y a passeport. Ngana zali sénateur. Sénateur de fonction. D'ailleurs les lois après-midi na que le refala na kiti nangai ils allaient prévu dans le Sénat. En tant que sénateur, quand on a bimi, on a comme élu président, il y a Sénat. Donc, sénateur, nous surtout, il y a la tenue du président du Sénat, est-ce que comme un Mokanda, dans le ministère des Affaires étrangères, il y a la campagne sénateur, nous pour un passeport Nangaï. Comme élu ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères a PCI Yano, à l'obéda qu'elle est une ambassade d'Abisso, on a tiré empreinte, on a dit qu'à surtout et pour permettre un passeport. À la suite de ça, on a bien Ipsinga et Nabato Bazaki qui a un dossier à Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères, que le passeport est allé prêt, et puis il y a un passeport. Je crois que Nyoso et les Kindinga et les Kakapa Nabato Nyoso.
je ne vois pas quelle faveur. C'est un droit. Nous allons Congolais. Et ceux qui n'ont pas passeport en tant que Congolais, le gouvernement, il faut appeler ça tout Congolais passeport. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, oui, opposition, il faut Toyokana. Oui, na Félix Derlokutana Lelo. Na Bamususu, il faut Tokutana, to Solola, et puis Tozoa, solution, wana, alternance, il y a lobby. Félix Azali Leg Nangai, Bamusu Bazali Bande Nangai, Tokoki Ko Solola, Tozali allié politique, puisque Tozali Nangambo, il y a opposition. Toko Solola, et Tokotala, et l'Okolin Tokosala, pour avenir dans Mboka na biso. Tozana droite na échec, parce que la population a condamné biso. Donc, Tokotia sentiment nous surtout pembeni, Tokotala les bosso, intérêt à Mboka, et puis Tokene dans les bosso pour na Toyokana, pour que tout soit solution pour na Mboka na biso. Je crois que Toyokani, na euro il faut na koma na Sénat, vice-président Mokola Zozelangai, Bolé Misangai, il faut na Tikabino Awa. Ok? Merci Mingi. Merci beaucoup, monsieur le président. Et pendant ce temps, Mandekonanga, et Koyinda, c'est Koyinda na Katanga. Le radio du monde, le communicateur de la majorité, Batu Nyonso, Katumbi Akimi, Katumbi Akenda, Katumbi, il faut aller à Bakanga, Katumbi Akima, Kosa biso maladi Akenda. Katumbi alobi, ok, nakoya, soki kokanga ye, bokanga. Soki makamba ba mercenaire, ngana zoya. Soki makamba bandako ye, ngana zoya. Katumbi alobi na zoya. Batala boy, bakanga aéroport, donc les gens préjudiciés. Pas seulement aéroport ya Luano, ba aéroport Nyonso, ya Katanga, Kalemi, bakangi, boye bakangi. Po akoya kokitela ta kote mususu. Moïse alobi na zoya. Ministre de la justice alobi sotia ye mandat d'arrêt ezawana. Il a pris des corps. Moïse alobi oui, beau prendre corps wangu. Et simbité. Akeko kitela na ndola. Ndola ezana Zambie. Aye pour que akota bloqué. Il y a eu 2 morts na Kasumbalesi. Batu bakangami parmi lesquels grand frère Nangai Kamanda wa Kamanda Muzembe, journaliste ya RFI. Parce que au Katisi au Kekuna kokutana na Moïse, baye bakangie on l'a laissé après 0 heure. Musala ngo pasi yango wana. Ba journaliste belé bakenda jikuna bakangi kangi bango. Bousculade et tout le ya batu. Batu bakufi. Masasi paille, foule paille. Mais bino bolobi bozana mandat d'arrêt. De prise de corps. Bon, les qui s'aient des kakoti bozuye boke bosaye na boloko. Ndenge tokolo baboye Moïse alalaki na Zambie. Tout ce que nous voyons comme réaction ya ba o balinga koloba na majorité za yake. Bozomona tena kati ya fulu wana drapeau ya Zambie et problème ezawaki. Problème ezawaki. Bon répondre na oyo bolobi Moïse a été condamné. Alobi na zoya kasi. Bolobi ayibanda kwa alobi na zoya. Oh, yazaki na John Chibang, ba alobi na zoya. Élection ngotoko kendango ya modèle nini? Pendant ce temps, Joseph Kabila zalaki na Angola, sali 2 jours, azongaki na Kinshasa la capitale. Selon certaines indiscrétions, a pesi assurance que élection ko salema na ndenga malam, mais pendant que bamakamwane ko salema de l'autre côté Koyinda na Katanga. Nous pensons de notre part que esengeli kopesa mutu na mutu chance na ye. Félix Tshisekedi. Oh mutu moko alobaki na ngake. Comment na Félix a se présenter te azana liste ya ba étranger. Page 4. Dans le lobby finalement, qui est étranger, qui ne l'est pas. Yango bande konangai, quelque part là, nako sepela na eloko, delice sanga ipung. Alobaka. Alobi,
Candidature commune, oui. Mais il ne faut pas qu'un adverse va pour la biso candidat. Quand on a candidat, ils ont kolobani. Bolongola Félix. Bolongola Bemba. Bolongola Katumbi. Mais égal combien? Si on a un côté en face. Ba poni o ba monike. Wanande à côté kozal. C'est compliqué. Jean-Pierre Bemba Gombo après conférence de presse à Kendaki. Comment on a quitté Naé à Sénat? Je pense que à barrière il y a 11 ans. Na simanangwa ke cathédrale, lelo samedi ko kende gemena ko s'incliner na tomba papa na ye. Et pendant 7 ans, na Cour suprême de justice, et sika wapi mwana mboka Frank Diongo Chamba ko kaki kozala, babimise na boloko te aye kuna tendenga yaka. Bavoka na inde mtu bazalaki, on a remis au 27 de ce mois. Wana basi ba déposer ba candidature makamweshe leka. Basi ba déposer ba candidature makamweshe leka de Frank Diongo Abi. Écarté du processus électoral. Privé de la nationalité congolaise parce qu'il y a une carte. Carte d'électeur et en même temps carte d'identité. Yango moni bisika nyo sur l'équipe paie sa carte d'électeur. Compliqué. Voilà bande konanga ndenge makambo ezaleli. Si lelo na tongo atoyeki ensemble azali ko décider que jusqu'à ce que Moïse a kokota. Tokosuka ndenge ni. Il finira par entrer. Il va finir par déposer sa candidature. Ou Moïse va retourner en Europe. Moïse, on va imposer exil, nana monate nga. Même ba Tshisekedi. Nana monate, Tshisekedi azali banda Mobutu alo bakota te, azonga te. Ko bloquer mou. Compliqué. Pendant 7 ans, bande konanga o bazana beni. Bazana stress ya malade yeko bakisama. Likolo ya makambo yeko salim. Et pendant 7 ans, bande ko bazana matadi. Toyoki ke Jacques Mbado et bembena yeko bima le 8 akokunda ma le 9 kaka wana Kisasa a okende Congo centralité. Et quand même, un gouverneur a confié en fonction. Pour n'en aucun été. Au monde nanzela, au monde ba menace, yango tozolo banabino, ngonga ya 2 mètres yango en écoute. Vanité de vanité. Lelo ba mitu na talibeli. Jacques Mbado yaki na mutu kanini memaki na hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et sengeli mukolo mutu akufaka. Batu bazala na mawa. Batu bazala na souci. Parce que tous les Africains. Mais ce qui liwa, mbala libosonga. Mbala libosona yoka ke, mutu akufi batu basepeli. Mbala libos. Le maréchal Mobutu. Peuple a l'embakaye. Yangwa fidèle basalaka 6 mois bakomi Kinshasa. Mais na yoka jamais mukolo Mobutu akufaka bato basepeli. Mais qu'est-ce qui a fait que Liwaya Jacques Mbado, Mukongo en plus, et créé Sengwe Pavad? Vanité de vanité. Tomita la nenge tokosal. Yango na lobi bandeko ba signer ba charte ya FCCA. Bango, sko bango tout ba gouverneur. Bon, on a la province où on a tout comme la maille. Tout comme on a ma loi et lobby, ceux qui m'ont déposé candidature à démissionner. Bitakwira outi ko déposé candidature na ina Uvira. Et puis azolo banakota la lucha bako gagner combien de sièges? Filimbi bako gagner combien? Sur les 4 sièges, ngamo qu'on a quand même 3 sièges. Parce que ça la makamwa minene na Uvira.
peuple yango mutu moko alobi te ndeko nanga bokechi wa yambo ndeko nanga bokechi wa yambo na mama divine bote na bino nyonso kuna alobi oyo peuple a modèle nini peuple a modèle nini peuple a modèle nini même ana Kinshasa nalobi bolata bilatalata bobeta maboko bibeta beta na sima nango nde bokoyande ko Eliezer tozo ngai nakoyamba te. C'est le moment ya ke bino moko bo décider de ce que vous voulez. Ba dirigeant nini bozana bango posa ya biso za wapi lobi même temps de kitaki yango na conférence de presse ya Jean-Pierre Bemba Gombe na quartier GB et bana ikake il y a quelqu'un quelqu'un aye nalobaka na bino bandeko na ngai ya libanda bana mikili bana poto bana États-Unis ouais kuna boyebani mais awa na Congo awa RDC mon pays Kinshasa capitale de mon pays toyebani awa toyebani oui toyebani et on a le bagana batu okovimba okopasuka biso kaka boyi matata na itaze mibwaka twaliawa bamakambo ezobanda soki élection yango ekosalema tokozala bakandidat te tokotuta nzoto yango nasengaki bopesanga 100 000 bomona makambo 100 000 balles bomona makambo on change de donne. Cardinal Monsengo Passignan tozoloka ka bato bazoloba akozala te akozala candidat te. Le prof Jean Beli okoloba mukolo nini tokozela yo te bandeko ya RDC monde bandeko tout c'est vraiment le moment ya que ozimbongo na yo te na libenga RDC na RDC monde tozala ka koloba ebele te ndenge bomonaka ba réunion era biso tokendaka ya bakongolais mingi ezalaka ndenge wana te boke bolobi deke bopose problème alaro monika mutu na mutu akomi mawa okomi mawa bondeni soit mutu abandi kobimisa ba raison mais ozomona c'est-à-dire mbongo yango tokosala nango nini mbongo nano emonana mbongo yango tokosala nango ndenge nini mbongo yango te mbongo nano emonana RDC monde c'est à partir de $10 mbongo pe ya ke soki ya ndenge nini eza te ya grave à partir ya $10. Merci na bandeko tout oba kotiaka ba 50 ba 100 ba oba kotiaka plus que ça na compte ya RDC monde kolongola ba x wana otika compte mbongo ekokota. Merci et courage na bino nyonso tout mboka na biso na suite nango tokopesa bino qu'est-ce qui va se passer pour na compte ya Moïse Katumbi soki ezalaka bracelet oyo te mais le tokweyaki na katanga to faire vivre bino autrement ba information et bembe ya papa ya monteur nangai Amos Lubaki le papa Lubaki ekobima vendredi ya semaine prochaine ekokundama na samedi ya semaine prochaine ekozala na salle ya commune ya Ngiringiri pona ba onyos ya famille ya papa Lubaki to ya mwasi na ye programme yango wana pona ba oyo bakoya ko compatir na biso parce que aza moko ya ba gens na ngai oyo a perdre papa na ye papa oyo abota ye donc sepela komona bi. Merci.